ngambu madame Belleville amema na musala na biso oyo papa ya mafinga papa ya kimtema mabe eza ngambu oyo ye moko toloba o toloba ngo alukango ti lelo ye moko alukango na sens ni na lobi bon c'est madame Belleville bolam na ye très bien envers bandeko na ye ya théâtre ndeza ngambu na ye bolamu na ye ya koluka kosunga bandeko ne ya théâtre ndeza ngambu na ye bolamu ya madame Belleville ndenga luka asunga sila ndeza ngambu na ye oyo ya mema ya kosunga sila ya koparrainer ya kosala sila sala chaîne ya koparrainer chaîne ya sila ya koorienter sila Alexander nini ya kosala scénario magasi sa baku vraiment te eza ngambu oyo ye madame Belleville mema le bibi après tout a été moi ah oui eza oboma tango sila lobakango tango asala la chaîne voilà ayebeki mamu ya ko diriger te ayebeki basala scénario te c'est azongaki na mentor na ye ona loba nyonso azongaki na mentor na ye eza Belleville si la zongaki na mentor neza Belleville o Belleville orientaka ye ndenge nini basala scénario masilisa kuruti akima très bien nsopa asisa basilabisi neza kutu fois luka ozonga zwango na bela asilisa te akima c'est eza ngambu oyo madame Belleville ma charge oyo ya lata voilà ya kosunga bandeko ne ya théâtre yango moni retour nango retombe nango yango yo mais tellement za ntambe tellement maman Louise paix à son âme maman abota madame Belleville maman Louise paix à son âme eza nzela oyo alakisa na madame Belleville ya kokaba ya kozala bien na bandeko na eza mateya oyo maman Louise bandeko te ya Belleville ndeko na yo ezaka te oyo botamine papa mo maman moko ndeko na yo eza te oyo botamine famille moko même bato ya libanda baza bandeko na yo chef famille na ye eza éducation na biso te très bien voilà lelo tomoni on permettre de citer ba combo ah non ça non les autres dépendent de l'anga so comme musuna monongo ya ntina morte récemment to yoka ndeko Zuma baneko chrétien papa Serge et lelo awiti zuko sala émission à que plus loin lisusu ya ko déborder papa Serge likambo nini exactement na papa Serge Zuma est-ce que basa capacité moko par rapport ya vie na bango artistique to par rapport ya intellectualisme est-ce que basa capacité moko to ezaka système que ndeza ke mutabota même poli mutala muge poli aleki aye akomi konyata naye n'importe qui ninga ko se permet na zo so reloko na tika koloba ngote si lande mutu azotikaka bango bafingaka bato ya théâtre si lande azotikaka bazuma ba tendresse ba miss lolo ba ya gola bango tout bafingaka bato ya théâtre pour madame Belleville to lo bango madame Belleville ba bandeko wana ya théâtre ba bandeko nanga na lingaka te na linga bandeko wana ya théâtre ba alinga ba toucher bango te très bien yonga to na tanga sila na yaka koloba sila mabene ya na koloba mabete ona tanga famille na ye na finge non na yaka critiquer sila na musala pour Belleville ngaka kututé mais par rapport ya ko défendre ba valeur ya mutu nga lobera madame Belleville na ko critiquer sila na musala sila nde mutu atinda kabango bafinga batu ya théâtre pourquoi la sila mtatinda bango bafinga batu ya théâtre pour ceux qui sila tinda bango te nde ba ko finga batu ya théâtre Serge asa collègue ya sila Bama Milo, baba collègue ya sila, tout le baba Aziza, bama Métoile, bama Top, papa baza ba collègue ya sila. Mais oh chaque jour batu ya sila ba communicateur ya sila, ba yaka ko finga ba collègue na ye sila lo bagate. Le contraire sila yaka na kits na ye, na tournage na ye, na ba film na ye, azo remercier bango, azo dédicacer bango. Oh non ba non so tango azo dédicacer mutu, so azo remercier ye. Je sais moko sala kio si la remerciera batu na nini na mafinga o ba finga na batu ya théâtre yona lo ba te si la ndem ta tina ba ba finga batu ya théâtre ba finga Belleville aza mator na ye voilà si la ndem ta tina bango très bien abike wa bande connaît mais pourquoi pas si la rosango parce que encourager à bango yona lo bike si la ndem ta tina ba finga batu ya théâtre très bien et zo monana voilà batu nde théâtre baza ba hypocrite olié ba ya ba loba voilà
batelemela ndeko na bango sila batelemela te ngai pe na mutu oyo na bama mosusu te na cadre ya communicateur ya madame Belvin naloba ngo mpe naza mutu ya théâtre oyo je ndaki ya bambongo tout oyo bandeko tout ya basi oyo mpe bazwa mais Belvin aki koinvestir yango na chaîne na ye na production surtout luka sila bo mango papane yana telemelaka sila c'est ça po aza mpe ndeko nanga mwasi aza collègue nanga aza sœur nanga grande sœur nanga nanga nde kolobela ye kozongisa ye sila aza valeur mais entourage ne baza ba anti-valeur bayagola ba anti-valeur ba ministre lolo ba anti-valeur ba tendresse ba anti-valeur ba zuma ba anti-valeur ba mamour ba anti-valeur ba entourage ne za ba anti-valeur oyo ba ça la promotion na été oyo ba défendre ba œuvre na été mais oyo bazo yaka ko finga ka batu tongo midi pourquoi na kombo ya sila si souma zo finga papa Serge tongo midi pourquoi a finga na kombo ya sila ouais pourtant tout le monde a Zuma a finga ka Belvin tongo midi pourquoi Zuma a finga ka papa Serge tongo midi pourquoi Zuma a finga ka artiste tongo midi pourquoi azo finga bango na kombo ya sila très bien pour aza communicateur ya sila bref année sila boaka qui est a dédicace qui a remercier qui est très bien sila il faut arrêter sila il faut télémer la batunaye très bien sila il faut télémer la batunaye c'est ça mais toi kende wapi tonton presse parce que tout le monde monte zo pelaka kopela koto pe madame Belvie alingi na yeba mangabu ya donc en tout cas en fait a interdisaka ba bangamu déjà ya ba ko finga bani ba mais Linda coach a salini ça passe na osenga nano avant répondre deyo o edenga na ba audio parce que to na chango pour que ba yoka et puis to entamer donc voilà to yoka nano ba audio o nding ba ndeko miso ba zo s'attaquer na Linda Code parce que andimi ko ninga zo tourner ninga za na film oyo en tout cas apparemment Mimi Ngambu en tout cas na osenga to za la brancher to yoka nano il est mao et puis nous allons revenir pour continuer cette émission voilà c'est parti. Tezaka kofinga nasi omoninga depuis le fin de la plateforme to finga raté en tout cas to finga non nazo insulter moto te voilà tezaka kofinga même ata elongi ya ndeko ne mobo ya théâtre otango alinga te même ata titre nasi omona ba titre ba miniature c'est bato oyo bandeko bota biso soki kaka moko ya famille bota atie miniature moko boye elongi ya ndeko mobo ya théâtre ya koto par exemple ya babakouk hein to titre ya kombo ya ndeko moko boye oto botindela biso ndeko wana ozwa sanction po ba mi mona ninga kimia yo ka sabi uza danger te yo SB ne mte boy yo SB mte boy yo oyoki SB mte boy yo moi ça Belvin yama moi ma be yo za moi ma be yo oh na SB po no sane misani ya makasho zaki na wana yo mama na wana tika kufuturo bien na Côte d'Ivoire na Nigeria ingrate que tu es obebisa na Deborah batu musala na ye mpo zane na éducation yo oyoki wana éducation to yo soki okoyo yo kufinga kasila omona po ba mi mona ninga kimia yo ka sabi uza danger te yo SB ne mte boy yo SB mte boy yo oyoki SB mte boy yo moi ça Belvin yama moi ma be yo za moi ma be yo oh na SB po no sane misani ya makasho zaki na wana yo mama na wana tika kufuturo bien na Côte d'Ivoire na Nigeria ingrate que tu es obebisa na Deborah batu musala na ye mpo zane na éducation oyo bazo finga ndeko na biso Linda coach boyokine bazo finga ye na éviter ba chaka ba pratique boy ya ba pratique ya boy tonton prince to nango ti wapi papa li alobara na livre ya Bapuku ya babaku te Bapuku papa li alobara ngo papa li anti so tali so otanga ba versa ba na livre ya Bapuku
Racheter le temps car les jours sont mauvais. Voilà. Très bien. Et ça un message. Très bien. Papa li aloba mo. Ce de côté na mokande ya ba puku. Et lobi boy racheter le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Papa Lia. Et ça le lenge ya Babakouk. Ouais, ou tu na autorité morale. Très bien. Et qui tina se. Tina se. Très bien. Au moins la voix Simon te ya mutu famille Libota et Bimi azo fin, azo insulter, azo taquer artiste. Pour artiste à tourner place non. Famille Libota est dans la éducation en athée. Famille Libota est bien éduquée. Par rapport à l'autorité morale, par rapport à comment dans l'autorité morale, il y a famille Libota, oh, ça bon madame belle-fille. Tina c'est, bah ça bien éduqué. On donne ce qu'on a. Voilà. Il y a aussi là, on peut s'abattre. Ba communicateur na ye na ba fan na ye et là on est au dérange à bango en fait parce que non mais est-ce que Linda ko tourner na Bella production ezali sum miniature ya pas maison lobby sabat ndenga posté à lobby comment c'est la classe en tout cas c'est la classe voilà asa fier ya ko jouer na Belle TV. Amoni eza classe professionnalisme assister na tournage ya Belle TV ya Belinda Kandi. Très bien. Atali coaching. Très bien. Mise en scène, réalisation. Très bien. Jeu d'acteur amoni non. Ah c'est la classe. Très bien. La théâtre. Bana fongola chaîne na ina bana ko tale na ba Caleb et tout ça. Mais depuis fongola chaîne na ye. Depuis mam sa a jouer kuna. Nana tala été. Mais comment on a enregistré na ba TikTok ya la classe est atteint. Yebi Maria ozara pas belle fille na. Soki yi es kambo au moi ça na rozo. Maria wana. En plus ça fille moko très 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 respectueuse. Ba Davina koti sara soki na ba nini so yara soki mariage nani yango wana. Yé kuta yé baka na épité ba osalaka ba vidéo titi et bimi siko mabe le quoi zo bois que la ba jeton ba télémela na TikTok yana aleka moi ça na sala vidéo lo ba bo limbisanga na bois kele mutu te jeton bo limbisanga ba kuki ba takai alo ba bo limbisanga yi tala de relaxer ke ba nana banda ko ba utana ba éducation. Ata Belleville lingi a influencé bango et simbate parce que bango na ba Sylvie wana bazana ba éducation na bango mais yo pena o laksara pena que maman no éducateur bango besoin de vraie éducation et pas si là la théâtre atale tourner oyo et tourna makuna na sila na Belleville est différent. Très bien. Si la za metteur en scène si la za scénariste c'était très bien mais Belleville soki a briefé. Ce qui a tiré la scène, on l'a dit là, oui, Linda Moul va bloquer toi na. Moi surtout à Poutine de l'écriture, au capite de l'écriture, la reine de l'écriture, la monnaie, d'un orienté, d'un coaché, même il a le bango. Aïcha, mbana libo soit joué. Ben vi muta orienté à côté. Aïcha ouais. Denga Aïcha la bague non on a si la bague non. Oh ouais. Azap nani nyo comment na bosse comment va pesara Aïcha na sila. Atika critique na défaut. Quand de on a vu à chroniquer. Oui, atika critique na défaut. Sur Linda Moni
qualité wana amoni ki professionnalisme wana abi c'est la classe ya élément mo ya suka oyo na osenga pe de biso pour ke bandeko baolanda biso mpe bamitangela kuna awa pe tomoni poste ya ndeko ya Davina po oyo akomi lizo abi akomi na poste ne alobi abi tant que ça plaît à la personne qui en tire profit surtout ye akofuta masumu nyonso ya bato bafingelaka ye bato nous on vit le bonheur mais ye akozanga kimia vi na ye mobimba bakosaka nzambe te bapopo ya Davina apo bato mosusu balobi asali allusion na bakosaka nzambe te banini eza ndongo bakosaka nzambe te bakosaka Israël te très bien ntango toloba likambo ya Belfast ya Israël babunisaka Israël te très bien yango logique voilà c'est Belfast à Israël jamais obundisa Belfast tango obundisa Israël obundisa Nzambe voilà tango obundisa Belfast obundisa Nzambe très bien le karma existe très bien Bien, très chers amis fidèles internautes, c'est un peu plaisir. Il y a que vous allez belé, vous savez pas ce téléviseur d'Abino pour Rolanda. Émission d'Abino succès des stars. Oui, comme maman tonton Arissa pour. Yango on a réseau belé à vous savez que Awande est à la adresse valable pour Nabino. En tout cas, ceux qui n'ont s'abonner, au s'abonner, puis tant que vous s'abonner, que vous sonatez cloche de notification. Oui, on est monté dans ça là que on va t'arrêter. Bah, élément la mission surtout oh tout côté ça kanaka Top Max officiel télévision. Voilà, un grand merci à tonton Deyo. Bah le film Titanic, il est monté à réaliser émission sur Lelo et sans oublier tonton Yambe, tonton Tadi Ngalapa. Bon voyage à toi mon vieux. Et là je vois tonton Moundir, bah tonton Bob Molé, ma tonton Jerry Kobetox. En tout cas, tonton la zone surtout, il y a famille Libo, tu as plein de spéciales dans Bino, qui bosa toujours on a pour Rolanda Biso. Voilà, un grand merci la suprême, Jemima Ibele. En tout cas, bah merci Belé Fer Nangai pour nos conseils. Voilà, bah Maramu Yaroloba, et ça surtout dans l'émission à Lelo. Et ça tellement Ibele. Bah Maramu Yaroloba, ça tellement Ibele dans l'émission à Lelo. Toyebite na théâtre ya Congo biso nyonso surtout tozalaka na munoko oloba tozalaka pe na munoko kofinga tozalaka pe na munoko oyo bino bozalaka nango wana kiteti oyo bino bozalaka nango wana eza pe biso pe tozalaka nango mais sauf que lokola toleka na mwa topasa na baban ya école yango tolika siko tokreaka différence wana tofingaka te toyaka nde korecadre parce que biso na bino différence ese emonana nango bino bofingaka biso toya biso torecadraka en fait tokumisaka bavaleur en tout cas bozala branché oyo baza libanda boyebisa bango bakota parce que toza na tonton Prince Lwamba balobi bokoyoka goût. Voilà, tonton Prince Lwamba, bonjour. Bonjour Aris Sapou. Voilà. Bonjour les internautes sur Basuli Bakuya Hollanda Biso, surtout abonné à la chaîne Abiso. Voilà. Bonjour na Bianca Zanga, Yamsiambe, voilà. Mudiba, Odozala Bamawa. Très bien. PDO.
Bon début de la semaine à Madame Belleville, Candy la patronne, au Lilo Wapi, n'a mis tout dans cette émission. Madame Azara au Salamsa Naye. Très bien. Azan tournage, au Bazolam Belabiso Soubile, au Torolia Mikolo et Koya. Voilà. Tolobango Madame Belleville, yé YouTube, Panazo Amokop, Internet, YouTube, Yazo Amokop. C'est une entreprise naye Bella, au Tobake. Aza izini ya industrie ya cinéma na biso awa chaque semaine na ba Madame Belleville ko pe mané attendre sous dimanche lundi to samedi dimanche pour le lundi dans le tournage na moment où bino bozana ba distraction na moment où bino bo créer ba actualité to lukato ko c'est la moins sur makambo to sala buto fingaye ye azoza concentré na musala nae et bah tournage chaque semaine on te bat que Bella Reza industrie il y a cinéma na biso bah artiste et tout bazar tournage n'a pas bon beauté c'est ça merci. Voilà, merci beaucoup tonton Prince Lomba. Le film est Cécilie hein. The Dog Silly na 10e épisode. Très bien. The Dog film qui toko The Dog. Voilà. Tout ça la bateau on bazui et libaku ya Rolanda on onté ya kota la film des docteurs baya lombango na chaîne Belleville TV aux référence il y a cinéma na biso baya kota la film des doc bon on jamais déçu bon dans l'épisode 1 tina fin il y a épisode botala ta mambo esuki mama kambo talande place sur suki dans village aza souté à Telengani Libanda Tala Tegra, il y a Suki Délivrance, Salemi, tout ça. Kuna Tomoni, Maman Marie-Hélène, Kuna Maman Top, c'est un film de dog. Les films qui toquent vraiment tout le merci à Madame Belleville par rapport à la réalisation, puis scénario, mise en scène, casting, jeu d'acteurs, tout ça. Côté en alliance, allons vraiment félicitations Madame Belleville. Par rapport à film des dogs, des dogs film qui toko. Tu le vois que des dogs peine à musala na biso tout ça il y a micro ba jeunesse ba ali des dogs peine à théâtre ba ali mais souka la bango kozala dans cette bomoni na film souka ya Tegra souka ya mama makambo tout ça nyonso tout ça la souka lango ezalaka ozoba nyonso tout ça na se amoki o souka fin ezali fin nango ezalaka bato bao kende vraiment kolanda des dogs bo consommer bo kepe na Candy Star bo consommer film mbete bo jamais déçu. Très bien. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, pour consommer film, on a beaucoup jamais déçu. Tonton Prince. Ngamunini en fait Madame Belleville a mis na théâtre ya Congo. Ngamunini no ici la raté tonton Prince. Ngambu Madame Belleville a mis na musala na biso oyo papa ya mafinga, papa ya kimtema mabe. Eza ngambu oyo yemoko toloba ngo alukango ti lelo yemoko alukango na sens ni na lobi bon. C'est Madame Belleville bolamu na ye. Très bien. Envers bandeko na ye ya théâtre ndeza ngambu na ye bolamu na ye ya koluka kosunga bandeko ne ya théâtre ndeza ngambu na ye bolamu ya Madame Belleville ndenga luka asunga sila ndeza ngambu na ye oya mema ya kosunga sila ya koparene ya kosala sila sala chaîne ya koparene chaîne ya sila ya koorienter sila Alexander nini ya kosa scénario magasi sa bako vraiment te eza ngambu oyo ye Madame Belleville mema olobi bia po yo tout ayezo mwelo mo ah oui eza ngambu oboma tango sila lobakango tango asala chaîne voilà ayebeki mamu ya ko diriger te ayebeki basala scénario te c'est azongaki na mentor na ye ona loba nyonso azongaki na mentor na ye eza Belleville. Si la zone na mentor neza Belleville o Belleville orienta kae neni basara scénario masili sa kuruti akima. Très bien. Sopa assista basila business aku to fois luka yo zonga zongo na bela asili sa te akima. C'est eza ngambu oyo Madame Belleville ma charge oyo ya lata. Voilà. Ya kosunga bandeko ne ya théâtre. Yango moni retour nango retomber nango yango yo. Mais tellement za ntambe
tellement maman Louise paix à son âme, maman abota madame Belleville, maman Louise paix à son âme. Et ça c'est là oyo alakisa na madame Belleville. Yako kaba, yako zala bien na bandeko na. Eza mate o maman Louise bandeko te ya Belleville. Ndeko na yo ezaka te o botamine papa mo maman moko. Ndeko na yo ezate ke o botamine famille moko. Même bato ya libanda baza bandeko na yo. C'est lo konza kana mtu na ye. Ya omoni madame Belleville bisaka biso e onyo so bagé. Non, bato ya théâtre wana baba ndeko nanga. Na lingaka te bokota na makamna bango. Bino bo sala promotion. Bandeko wana baza bandeko nanga. Comme e onyo so na plateau na yaka. Na jamais ko toucher si là, na jamais ko toucher ce même ko finga non. Na ba ezara éducation na ngate, pe ezara rappel éducation ya Belleville o tout ça na ye, o ya lingate, o ya lobake bango na baza bandeko nanga. Soki ngala ya na plateau na ngana o critiquer musala ya sila. Très bien. Na critiquer ye na musala na ye. Et non na ya na toucher ye, to na toucher famille na ye. Eza éducation na bisoté. Très bien. Voilà. Lelo tomoni on permet de citer ba combo. Ah non, les autres dépendent de l'anga. Si on commence à monter. Récemment, tu as vu Zuma critiquer Papa Serge. Et les lois où tu as ça la émission à quel plus loin les soucis à déborder Papa Serge. Likamunini exactement na Papa Serge et Zuma. Est-ce que sa capacité moko par rapport à ya vie na bango artistique, par rapport à intellectualisme? Est-ce que sa capacité moko tout est un système que ndeza ke mutabota même poli mutalamuge poli aleki aye akomi konyata naye n'importe qui ninga koki ko se permettre. Na donc c'est relou na tika koloba ngote si lande mutu azotika bango ba finga batu ya théâtre. Si lande azotika ba Zuma ba tendresse ba Miss Lolo ba ya gola bango tout ba finga batu ya théâtre. Pour madame Belleville to lo bango madame Belleville ba bande ko na théâtre ba bande ko nanga na linga kate na linga bande ko na théâtre ba alinga ba toucher bango te. Très bien. Yonga to na ko tanga sila na ka koloba sila mabene na ko loba mabete ona tanga famille na ye na finge non na ko critiquer sila na musala pour Belleville linga ka kutu. Mais par rapport ya ko défendre ba valeur ya mutu nga lobera madame Belleville na ko critiquer sila musala sila nde mutu atinda kabango. Très bien. Ba finga batu ya théâtre. Pourquoi on dit sila mtatinda ba finga batu ya théâtre? Pour ceux qui sila tinda bango te nde ba ko finga batu ya théâtre. C'est déjà collègue ya sila. Bama Milo baba collègue ya sila tout le baba Aziza bama Métoile bama Top ba papa baza ba collègue ya sila. Mais chaque jour batu ya sila ba communicateur ya sila ba yaka ko finga ba collègue na ye sila lo baraté. Le contraire sila yaka na kits na ye na tournage na ye na ba film na ye azo remercier bango azo dédicacer bango on ba non so tango zo dédicacer mutu so zo remercier ye. Je sais, moko asala kio. Si la remerciera batu na nini, na ma film o ba film na batu ya théâtre. Yona lo ba que si la ndem ta tina ba film na batu ya théâtre, ba film na Belleville aza mateur na ye. Voilà. Si la ndem ta tina bango. Pour so si la tina bango te ma frappe bango. Alongol sa bango émission, biso combien d'émissions o to longola. Voilà. Sur la télévision, mais ba titre, ba va ta ba chaîne na biso. Ba mona bilongi ba tusu to sa ngote. Wow. Maman lo ba tout ça analyse so bo tali na ba chaîne na biso ba miniature ya bilongi abatu to tsango ma souté ba titre ba komba ba to tsango souté madame Belleville nga ta boyaka abike ngwa bande kone mais pourquoi pas si la rosango parce que encourager à bango non lo bike si la nime datina bango finga ba théâtre très bien et so monana voilà ba tu ndé théâtre ba za ba hypocrite o leba ya ba loba voilà batelemela ndeko na bango sila batelemela te ngai pe na mutu oyo na ba mamsusu te na cadre ya communicateur ya madame Belleville na loba ngo pe na za mutu ya théâtre oh j'ai 27 ans na théâtre on a dans l'expérience na carrière epelé koleka bato epelé pe ya théâtre lelo na carrière on a loba ngo pe que si la zo ma théâtre na loba ngo po na za pe mutu ya théâtre très bien
ezalaka te kaka mpona aza communicateur madame Belleville na moto ya théâtre oyo biso tobundela théâtre oyo bamama na biso na babiso tobundela te oyo bamama na biso bapapa na biso babundela théâtre biso tolanda bango oyo biso mpe tokembela ti tokóma boye sila yo bomango mpo wana topesa ntango wana te topesa espace wana ta boma théâtre au détruit théâtre oyo Belleville babundaki ya bambongo oyo tu oyo bandeko tu ya basi oyo mpe bazwa mais Belleville ayaki koinvestir yango na chaîne na ye na production surtout luka sila oyo bomango papwane yo na telemelaka sila c'est ça po aza mpe ndeko nanga mwasi aza collègue nanga aza sœur nanga grande sœur nanga naka nde kolobela ye kozongisa ye sila aza valeur mais entourage ne baza ba-anti-valeur bayakola ba-anti-valeur bamisulolo ba-anti-valeur batendresse ba-anti-valeur bazuma ba-anti-valeur bamamour ba-anti-valeur entourage ne eza ba-anti-valeur oyo bazosala promotion na ye te oyo baodefendre baœuvre na ye te mais oyo bazoyaka kofingaka bato ntongo midi pokwa na nkombo ya sila ti suma azofinga papa Serge ntongo midi pokwa aofinga ye na nkombo ya sila poto tomona Zuma afingaka Belleville ntongo midi pokwa Zuma afingaka papa Serge ntongo midi pokwa Zuma afingaka baartiste ntongo midi pokwa azofinga bango na nkombo ya sila po aza communicateur ya sila bref ane sila abwakaki ye adédicasaki ye aremersaki ye sila il faut arrêter sila il faut atelemela bato na ye sila il faut atelemela bato na ye c'est ça mais tokende wapi tonton Prince parce que tout le monde moto ezopelaka kopela koto mpe madame Belleville alingi na ye bamakambo ya donc en tout cas en fait ainterdisaka bamakambo déjà ya bakofinga banie batu ayintezaka kofinga nasi omoninga depuis ofanda na plateau te tofingaka te en tout cas tofingaka te non nazo insulte motu te voilà ayintezaka kofinga même ata elongi ya ndeko ne moko ya théâtre otiango alingaka te même ata titre nasusu bomona batitre baminiature c'est bato oyo bandeko bota biso soki kaka moko ya famille bota atie miniature moko boye elongi ya ndeko moko boye ya théâtre ya koto par exemple ya babakouk to titre ya kombo ya ndeko moko boye oto botindela biso ndeko wana ozwa sanction tonton Prince Linda coach asali nini eza pasi na osenga nanu avant répondre deyo oyedenga na baaudio parce que to na tiango pour que bato bayoka et puis to entamé donc voilà toyoka nanu baaudio oyo ndenge bandeko miso bazokisa attaqué na Linda Code parce que andimi ndenge azotourne ndenge aza na film oyo en tout cas apparemment memi ngambu en tout cas na osenga tozala branché toyoka nanu élément oyo et puis nous allons revenir pour continuer cette émission. Voilà, nous venons de suivre cet élément oyo bazofinga ndeko na biso Linda Coach boyoki nde bazofinga ye nayebi te bachaka bapratique boye ya bapratique ya boye tonton Prince tookende nango ti wapi papa li alobaka na livre ya bampuku ya babakuku te abapuku papa li alobaka ngo papa li yanti so otali ye soko otanga baversa baka na livre ya bampuku racheter le temps car les jours sont mauvais voilà très bien ezaka message papa li alobaka ngo so tokoti na mokanda ya bampuku elobi boye racheter le temps car les jours sont mauvais eza lolenge ya babakuku oyo ewuti na autorité morale ekiti tina se omona voice moko te ya moto ya famille libota ebimi azofinga azoinsulte aotake artiste mpo artiste atourne place boye non famille libota eza na baéducation wana te famille libota baza bien éduqué par rapport à l'autorité morale, par rapport à l'autorité morale, il y a famille libota, oh, ça bon madame Belleville, Tina c'est, bah ça bien éduqué. On donne ce qu'on a. Voilà.
yango sila opesa bato na ye bacommunicateur na ye na bafan na ye. Et là on est au dérange à bango en fait parce que non mais est-ce que Linda ko tourner na Bella Production ezali sum miniature ya pas maison lobisa bato ndenga posté à lobby comment c'est la classe en tout cas c'est la classe voilà asa fier ya ko jouer na Belle TV amoni eza classe qui professionnalisme assisté na tournage ya Belle TV ya Belinda Kandi très bien atali coaching très bien mise en scène réalisation très bien jeu d'acteur amoni non ah c'est la classe très bien atali tourneli oyo et tourna makuna na sila na Belle Vie est différent très bien si la za metteur en scène si la za scénariste c'était très bien mais Belle Vie soki a briefé soki a tiré en scène olandela yo omona blaga oui Linda mo ba bloko toi na moi surtout yo ka Poutine de l'écriture au capit de l'écriture la reine de l'écriture la moni ndenga orienté ndenga coaché même il a lo bango Aïcha mbana liboso a jouer Belle Vie muta orienté à coaché Aïcha wapi ndenga Aïcha ba ke non ba on a sila ba ke non oh wapi azap na nini yo comment na bosse comment ba pesara Aïcha na sila atika critique na défaut quand de on a chroniqueur oui atika critique na défaut so Linda moni qualité wana amoni qui professionnalisme wana abi c'est la classe bon mo finga Linda so la kopala te batu ya sila ba fan ba communicateur ya sila ba swana ka na ko poster ya ba artiste Davina abande ko swana na bango bano swana na Davina ndo poster so Davina poster ba swani na Davina ba swani na ko poster kaka ya Davina ba swana nango lelo wa ko swana na ndenge Linda Cote azo poster ndenge pe Gatsby a poster bandi ko swana est-ce que si la zana ba fan est-ce que si la zapena ba vrai communicateur sera vrai communicateur ce bozara ba vrai communicateur est-ce que artiste na bino to star na bino boki ko bundisa ye na ndenge Linda poster bozo bundisa ye na mupepe ngazo mona ok Linda na asale misote Linda fani na personne répondre bango mais kaka la miniature ya pamba ya film deux sœurs rivales na ndenge Linda poster ba ko swana ba ni ko swana nango l'une des artistes il y a un film ezoya deux sœurs rivales je crois le long à 16h30 ou lobby à 16h30 lobby mardi, présentation des acteurs et Kotaki. Comme présentation des acteurs et Kotaki, making of et côté lobby. Présentation des acteurs extraits. Il y a deux sœurs rivales et Kota. Je crois mardi, il y a lobby Torozwa deux sœurs rivales. On va qui vous s'en pipa. Très bien. Boganga bolo batoko banate. Toronyata babonyos. Bon la boule à Maria. Maria Lomondo, bolamba, bolia. Bon la boule à Maria Lomondo. Tonton bolamba, bolia. Bolamba, bolia. Toyate. Toyate, bolamba, bolia. Tonton Brel. Lelo, il y a go la salle de tout le monde émission la salle récemment. Tout le monde a s'attaquer dans la personne de Yams, y compris moi et Bianca, Babino Nyon surtout. Attaquer Bino? Oui, attaquer Biso. Babino Nyon. Alors, Adi. Madara, moi, sinon, la cala. Nan. Ah, nga wolinga ya tayo. Oh, vous avez la cala de? Nga wolinga ya tayo. Ah, TK, oui. Elle est TK, nga wolinga ya tayo.
nakolinga ete ata ndenge nini amwasi ateka te ve nanga mpe alinga so eloko wana te na liste ya baex ve aboya abi en tout cas alingaka te alinga so otangi yala en tout cas soko ositele baex te so okomi kaka na point wana en tout cas bokobebaka na ye alobi yagola genre kofinga te kofinga ndenge mesana kofinga toyebi te problème ezalaka nini entre alingaka yamsa alinga ye to nayebi te problème nde ezalaka nini akodimisa bavoice ya bianca ndenge bianca asengaka ese bakredialingaka basi loka bayagola na te yamsa esprit na yakobule yagola to tendresse to misulo nini basei mwa kutu ano déranger yamsa anosela di misulolo oui ano déranger yamsa anosela yamsa badépense yamsa bimba na ye c'est bajara basi oyo yamsa olinga te ozopale bayagola basi mwasi yagola mwasi misulolo obula olinga ye ya poso bozwi ndako awa un mois bape bino préavis aza basi vraiment oyo moto okobule mpena olingi ye ovivre na ye otambola ne mpoza fiere ke na otambola mwasi abasa olanda te nga monaka ntina kutu ya barépondre bayagola wana te ntina barépondre bayagola wana te basi oyo bamoni basala na bamadame belvi aza youtube studio na bango aza reveni na bango aza youtube studio na bango aza reveni na bango oyo nyonso babulaka mpona madame belvi biso lokipa yango te mais message na roba bino ka tolka na bamino madame Belvi aza Israël. Très bien. Aza Israël. Israël est dans image ya Nzambe. Très bien. Israël babundisa yango te. Voilà, on ne combat pas Israël. Israël babundisa yango te. Israël est image ya Nzambe. Seigneur ba Nzambe babundisa te. Très bien. Tango Nzambe babundisa te. Oyo eza image ya Nzambe c'est Israël. Israël babundisa yango te. Madame Belvi aza Israël o babundisa te. Très bien. Madame Belvi aza Israël o babundisa te. Très bien. Ensuite otali na page na mikolo ozo sa ba vidéo ya ba prière. Très bien. Azo ko adorer Dieu. Akumisa Nzambe. Azo sanzola Nzambe. Très bien. Toke bala Israël. On ne combat pas Israël. Voilà. Va combattre Israël. Très bien. Très bien. Voilà, voilà. Tant que vous voulez combattre Madame Belvi, vous allez combattre Israël. Voilà. C'est ce que voilà, voilà, merci beaucoup, tonton Prince Lomba. Non, moi, je peux poster moi rapidement, poster moi à Davina, je pense que dès on a illustration. Davina, tout le monde a commis le loco, genre, moi, on dirait le mot, ils ont un pic na kati. Ah, combien? Il y a un pic na kati. On a évité deux goye denga, tout le temps ensemble na internaute, na vision surtout sur goye denga. Tonton Prince Lwamba. Mais la moine natikali na question mo ya élément mo ya suka o na osenga pe de biso pour que bande ba na biso pe ba mitangela kuna awa pe to moni poste ya ndeko ya Davina po o ya komi lizabi akomi na poste ne à lobby abi tant que ça plaît à la personne qui en tire profit surtout yé akofuta masumu nyonso ya batu ba fingela ka ye batu. Nous on vit le bonheur, mais yé a kozanga kimia vi na ye mobimba bakosa kanzambe te. Ba popo ya Davina. Batu musu balobi ga sali allusion na ba. Bakosa nzambe te. Banini. C'est ezan ndongo bakosa nzambe te bakosa Israël te. Très bien. Tant que ba likambo ke Belfaza Israël ba bunsa Israël te. Très bien. Yango logique. Voilà. C'est Belfaza Israël, jamais rebondissa Belvi. Tant que rebondissa Israël, rebondissa Nzambe. Voilà. Tant que rebondissa Belvi, rebondissa Nzambe. Très bien. Le karma existe. Très bien. C'est pas foutre ma soumou na bango. Voilà. Est-ce que Belvi a ça la sila ma bé? Pour sila ça lelo sila. Voilà. Sila da image ya Belvi na internet. Si les produits fabriqués,
il y a belle vie na internet ou belle vie à fabriquer si la boye. C'est belle vie ça mentor ya si là. C'est si là tout le monde la boye. C'est belle vie à s'allier. Très bien. Les erreurs pour belle vie à finir na internet. Yango bako futa masumu na bango. Très bien. Biso toka la bonheur, toka la bisengo. Toza nous on vit les tozo vivre bonheur na biso. Mais bango kuna bayoka goût, non insilité. Voilà. Non insilité continuer bayoka goût, bayoka moto, pe bayoka. Voilà. Voilà bayoka goût tonton prendre en tout cas. Na we bazo sala biso fini kuna na régie que tozo chiter la biso émission pour suka. Mais moi message par rapport à Batumio surtout oyo bazuli bakwa kolanda biso rapidement. Ouais c'est message no lo barel ba retenir nini. Voilà. C'est ba retenir que Zuma libandi et comme na ba tempo. Ba retenir que Zuma libandi de ba tempo. Voilà. Et là ba retenir. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Voilà, un grand merci à Tonton Deyo qui était derrière la caméra. Et là, je dis un grand merci aussi à Tonton Yam Siambe, Bianca Zang en assistance. En tout cas, Bino surtout, ma famille Libota, surtout partout dans le monde. Merci, la confiance et fidélité. Bozo continue toujours comme ça la mission de Top Mass Société Télévision. En tout cas, émission de lui est comme une on a foutu. On a vu notre prochainement numéro 6. Au revoir.